bokomisaka ntango iso epai na biso basumuki. Bokotalaka mabe na biso te, kasi bokolimbisaka biso. Tozongisi lisusu matoni mingi na basantu ya pule kati na papa Simon Kimbangu Kiangani po ete bobateli biso mpe bopesi biso nzela ya kokoma lisusu na mboka nkamba Yerusalemi ya sika mpo na kosala mondulu moye tozali kosepelisa mokolo moye. Papa mokonzi ya bule, lelo le 17 juillet 2006 tozali kosepela 34e anniversaire buta retraite spirituelle ebandaki na kati na lingomba na biso. Na nzela wana ya retraite nde chorale des enfants kibangistes koleki ensuite ebotamaki. Na nzela ya retraite kaka tozwi ndingisa ya kotonga ndako ya Nzambe ya nkamba Jérusalem. Bato bayike babongwani mpe bazwi epusa ya komona bokonzi wa Nzambe. Na ntina ena mokolo moye toye mpona kosembola na pole ete ezali mokolo mwa ntina enene okati ya lingomba na biso. Le 17 juillet 1972 likambo monene emonanaka okati ya lingomba na boyokani ya bino basantu mpe na botindami ya papa Daniel Kakutima, mama Ngaku Balomba Marie Véronique mpe mama Nzuzi Mbiavanga Henriette bakamaka bilenge ya basi 12 na motoba oyo bandimaka kokende kobombama na zamba na mboka Mikendele na ntina ya mabonde. Bango nde bazali oyo tobengaka bana groupe 1. Bamipetolaka bayinaka banzoto mpe bamipesaka mobimba na mosala wa Nzambe. Yokili nzembo esopanaki baformule ya invention emonanaka olakisi bango na kati ya bandoto mpe bimoniseli ndenge mokili ekozala mpe lingomba. Na mokili oyo mosala moleki pasi ezali mosala ya kosala bolingo mpe posa ya Nzambe. Yo ozali kosenga biso mabondeli mpe ozali kosenga biso tomibongisa mpo olingi kosala likambo na yo. Soki yo Nzambe otongi ndako te, batongi bakosala mosala ya pamba. Psaume 127. Nzambe na biso pesa biso makasi ya koyeba kosala posa na yo mpe tokoka kolonganisa bilaka na yo. Po bilaka na yo nde yango kaka tozali kozela. Ata soki mokili mozali koningana, ata soki makambo ya ndenge na ndenge mazali koya, toyebi ete lobiko ezali epai na yo Tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo-Sango. Kanisela biso na bonzoto pe bongisela biso na molimo. Tosengi nzembo na bana koleki mosala mopasi ope samelina.
et vous à la République du Congo. Après République du Congo, Angola. Après Angola, République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ceux qui direction nationale, Baleki, Matadimayo, Alani, Bongo, Bakongo, na suite naïe. To continuer pour Moulaï na bisezo komba Mouké. Yamwana, to Sengi, maman na biso awoti Paris, azana 6 enfants, bakomi imanye yeli biso sikoyo, otelema kwete bana na biso. Topesa yembote na komisa tu yaboya na kombo ya tata ya mwana ya elimu sana. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sana. Tozali kokoba kaka na ndenge ya kopesa yembote. Tokobenga papa na biso pe akutaki na mikili. Bosanaki, nakanisi toyebi biso bonso. Papa César, pour ça la émission et à Bazoba. Sokazali a télémé la biso topesa ye mbote. Verset 29, il parle à Philippe. Donc, c'est une personne. Ce total, acte 13, verset 4. Alors, il envoie ses ouvriers. Alors, il y a Mundimi a kotinga yo ko réaliser marié azali kotinga na mususu Simon Kibangu nani alingi korekina biso o ebongwana Simon Kibangu
matondo babeno batatu balongo unakeba tukebele fukulia vimba tuwakisimikia tuizili kutoya nzambi nzoya mauka uwelo ngidina kutakometi wasituwasalila juu kavulikila jumbe lungu kibusiku tubingila kampasi kina tukuzitanga mbaru kangeta tanzambi tangu tuweni pakivelelesa angkuat sambu babelela mutima kadisiwa munanzambi sulu ikunda keno toto yensi kulomaro beto katole kusoka kumena munza beno kutomelezabo mena munza tala zivita tala lufua tala malado bale mopi makotele munza ya mbimba beno isadisi munantango mpasi wisa batusatisa Wajala Afrika, wajala Kongo Brazza, Kongo Kinshasa, Kongo Angola. Kadi makongo matatu mena mnatiru zabelo watatu bandongo. Wajala mama, wajala mutazali kundu. Minkwikizi yemende bikwikila. Wajala kwa nkano kotana mu Yerusalemi, yenkano waikano mu Yerusalemi. Tunamukizu wa unene wa baje, koriki. Ikawa tuinula programu za zoo. Yekunganda za kutambote unasola kwa ngese yemwani mwanda belela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu santo tulani matela nga biso koya ya tata mwalimu santo koya na yeye ezali mpona kobikisa biso nyonso oyo bamonaki lelo oyo lingomba ya nguyu oyo nyonso bapapa basaleli biso eza ya mabe te ezali ya malamu mpona comprendre makanisi ya nzambe ezalaki pasi emonanaki lokola koniokola bato mpe ezalaki koniokola te ezalaki mpona kobongisa ntango bapekisaka biso likambo mabe toyokaka me nsima mikolo tozongeli mpe nzambe mpe alikaka te mwana te soki toza kowelela eloko tozala na boyokani surtout promese ya tata nzambe elekaka te kino likambo wana ekosalama mpe biso tomonaka yango ke akoniokola nzoto eyaka na 60 ya tata mwalimu santo na kamba mpe batata na biso ya ntango wana na bamama boyokana ezalaki makasi po balandaki oyo tata kibango azalaki koloba na bango mpe bapapa azalaki koloba na bango na 56 bamindele bamonaki ndako oyo euti likolo ekiti batili basoda mpona kobombarde awa me baza komondela komoko te kino lelo oyo basoda mosusu bazali ngai nayebi bango awa mpe na kamba bayaka na bango soki totali na 58 59 bapapa babandaki bapreparation ya likambo moko yango na jeteki na décembre, 24 décembre 59 papa azalaka clair dirigeant asololaka na bango jeteki asololaka na bango faki pour aller à Jérusalem, bien préparé. Alors, en 60, il est envoyé dans Jérusalem. Je demandais, il y a écoute des pasteurs. Je demandais, écoute la bataille, qui nous les alliés. Il y a des pasteurs qui ont dit comment on a tenu.
Papa abandi kwa voyage na yena baboka. Kopumbo ekulu. Kutombola maboko. Nyonso wana ezaki préparation. Oye azali molimo. Mais bato bamonaki ete bazali konyokola bango. Na ntango wana bato batubelaka biloko nyonso ezalaki ya kokangama efungwami. Me lelo oyo bato bazongela makambo na bango eza susu ya kokangama. Me ntango ezali kosala makasi efungwama libela tozali kokende. Tobosana yango te na ntina mabonde tokolonga. Na 61 apesi programme abekisaka mokonzi Tata Kasavu unge ayaka te atindaka papa mwanda vita mpona kotia libanga ya liboso mpona ndako oyo atiaka yango na 61 esika wana. Papa alobi te tobandela na makambo ya kotonga matete. Ntango wana batitisa libandi sala libandaki na matete na 65 oyo ezalaki akendaka lutendeli apetisi babrike. Me bambuta bazalaki koyeba ntina likambo te, bamoni kaka koka kosalisa brike po ateka yango. Me likambo matete libandaka kolonga ya liboso nde yango wana. Na 71, 71, combiné ya liboso na lingomba ya Tata Smoki Mbao. Sima nango bapapa basali programme na 72 ndenge toye 17 alobi retraite fo ezala. Ntango wana ezalaki bamama kaka bazalaki kolata kitambala. Biso bajeune obe oye d'église olati me nsima obwaki yango. Ndenge balobi na biso bajeune tozalaki koyoka te. Alors toza kosala ndenge biso nyonso ndenge kaka tolingi kosala. Nsima nango papa abandi likambo ya retraite tubela eye lisusu ya makasi kuna toye koyeba secret ya kolo Yesu na Tata Molimo Santo bamama mwe tokomi komona bango bapapa kolo efungwami nzela emonani. Banzembo ebandi kokita préparation ya makasi. Tokomi na 76 mama alikapo mpona nini totonga ndako ya Nzambe ya nkamba. Bajeune bamipesaki na mabondeli mpe misala. Papa amoni ke ntango ekoki. Kaka mpe ntango wana papa amonaki ete mpasi eza koya liboso pesi libondelo ya le 6 avril. Bato bamonaka ete kosambela eloko apamba, kosambela eza na eloko te. Monana kaka soki bato bagisi bakei pesa mbongo na bango, mbongo esalaka mosala te. Donc bato bayebaka ntina ya likambo te. Ntina yango ezali boye, tozali kotonga lingomba ya Tata Molimo Santo. Ezali teke uta likolo ekita te. Soki euti likolo ekiti yo osali eloko moko te, elakisi ke bapamboli ezali te. Nzambe akolimisa yo na nini? Me ezali ke tozali kotonga, tozali kosala, tozali kopesa na ntina masumu na biso. Nzambe akolimisa baporte ya ndako ya Nzambe partout ezali pwelele mpona kozela
bato bakota balanda nzela oyo koleki nasengi nzembo uta na lela akoreki moyebala nata ezalite kutumori tokotaki na bisala poto kokisa bilaka ya tata Nzambe. Avant ya kufungola ndako ya Nzambe
papa lobe totonga ndako ya shino tatua wape una na centre esalaki 3 mois nali majeur nzembo wana mpe eyaki ensemble seke likambo ya molimo ndako esili papa akotisi bato nyonso na ndako oyo mokili mobimba tozali awa soki balobi na yo lekisaka lia ya pamba te kolo yesu alamonaki ekele ntango na ye ekoki alingi akufa na ye amenance oyo ezalaki mpa na ye ye ayebisi bango ete nakwesa ndako oyo dans 3 jours nga natelemisi yango bakaka nzambe alobi tien oyo ndako tomoneli mpasi bambula na bambula yokende kotelemisa yango dans 3 jours kasi dans 3 jours nga na koseka elakisi ete nzambe azali se nzambe ntango batindaka biso makambo tosala ndenge batindi biso pamba te eza lingomba ya molimo santo bapesi biso ntango ya kotonga lingomba ya tata molimo santo lelo balobi totonga yelusalemi ya sika bagene esika nyonso bozali tomipesa po ekozala na biso que otamboli moto nyonso ava azala lese paroisse ezali wapi basambelaka wapi ndako nzambe ezali wapi ntango wana otamboli omoni eglize na yo esika ezali engomba na yo omoni yango moto asepeli soki bazali kotinda biso likambo ezali totonga bisika nyonso yelusalemi yango oyo eza teke tobebisi batike soki totali toluwe babisi eloko na yo ya kolia mpe ntinzali ntango ebele bongo ebimaka mingi eza na ntina tokosepela tozali kokende biso bazali komona matoi azali koyoka kambo nyonso batata balobaki na biso tobandi komona yango tozali kobivre yango tozalaka mingi bamosusu bakufa bengi bazonga nsima bengi totelemi kaka tozali kosala bible alobi yango kobanda to ebandeli eza mpasi te mesilisa komisango na suka bamosusu batelemi okomona bango lisusu te bazongi nsima mais baporte nyonso ezali pwelele ntongo pokwa yaka na yo yaka kosala partout awa tosepeli mingi bagene ndenge toza kobosana te toza kolanda likambo yango ntango nyonso so toza na esengo mpe tosilisi te likambo ezali ebele nalingi te na 2006 nzambe alakisa kokasi na ye tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tolandi maye tata nzambe ya wuti koyebisa biso tika totonda yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana ya elimo santo Thank you.
Papa Simon Kimbangu Kiamani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangi. Les surveillants et les musiciens sont rangés pour vous rendre les honneurs. À cet effet, et l'imam, nous vous invitons de bien vouloir prendre place pour recevoir les honneurs. Équipe de Salon,